samonte ko mimi banda o ba mimi te ko ko ma ba ko me aka ko yo ka to ko ne to to ke fe da ma to ni to ni me da ma ko mo de Yesus dosa dulu bela na manda lo kala na me bele ko to la gitu sa ko mo to lo bele mo wasi mo ane manda bele amen.
Tusao. Elizamos a fuma de Yesu Kristo, Yesu la kwanza aliwasili tu, yeungu alimwanga belela, bika kalaka yetu tukwa kwa yetu, seni mwanga belela. Amen. Na kama tutakuwa petu kama mwalimu Musa, dola lagi mati na Kristo tutakastenda teki iso. Padela que na batema paimba, que na mepengo, que na azúcar, yo que topo matosa de la por un corona tropica. Solo tu zapato mami, tu zapato maso. Tatan la pea silicana. Lokoi na maso, bokobela, bebokufa. Ya watu mwana kake tovela ka tukufaka kolo Yesu tamba ya babi na bebe bino lisekwa tomona ka mwana lasa ndeko ya mata balata asekwa llevo con eso a televisión. José cuando llena nosotros me maquillamos. Y a lo que nace Malacabo su somoria. Aposado a la salida. Batubalo que mutu a cosa la licorte. Sempre, como que a cosa la licorte. Pero me dije que ahora es. Yo no me acuerdo. Me supe que no me acuerdo. Ahora me quedan otros años. Jean-Baptiste. Y ahora vamos aquí. Continuamos a ver. Mutumoko akotana na mikolo te apa kolo Yesu. Kolo Yesu pe apa ni zotu gato oyo zotu nanga. Ni mona ko oyo zaman kila nanga ko ya kufa. Sepe ko zala katsai. Biso benga ni bani plurali Kristo. L'église qui m'a visité de 60, 17 ans pour ces capitales. Au Pilobolobi, aux Abandémis, communion pour la réalité. Et ça est secte. Bah, il est minondé. Il y a mon papa, mon papa, il y a ça qui tout. La septante era la comunión. Tu sali pour donner l'Église. Mi baliga come la comunión te. Mi batida la comunión. C'est quoi? Et vous allez la donner l'Église. Andiamo a donare la comunión sognoso. L'uomo tu chiamati a bere. Le donne va bere in comunión. O bene non è come la continuer. Di sono più elevata e lo posso dire come la comunione. Lo so che lei con una caro senza. Andiamo a vedere il programma cosa la bancas. La linea di 6 qua. Nel caso che vai su Maria Meu reato não sabe, quando não limite, sudo kufi, mãe mas sai no programa já ele, ele bom de bom, amém, esse tio na bateria, mas sudo já com lima, passar em Deus o que vai fazer com fuca, já ele bom, do ele vai dar com susto,
baza osambela bayambi bango na te baza baaktivité sukasuka na yo ekozala mingi eza na bangambo ezala na baproblème ebele kasi ntango ezali ntango na biso me kana bayamba yo okokisi makambo nyonso po tofutilaka bakarte wana yango ntango ozali mondimi ozala droit tosuki ofutaka na yo te okekona otelemi moto nyonso alapeke lokola kotaka likolo te tokotaka na nkamba yerusalem na premier poste ezala nde makambo wana toyebiango bien ezalaka litei mwete kozwa leta te bato bazalaka na ntembe kasi papa ntango azalaki azali koexplike biso makambo nyonso totikala na ntembe tobika mise yango tokongoli me makambo nano esili te mpona nini le 27 avril tosengi bamama ozala programe ya bien bakuta tobavanda moke lobi eza samedi na dimanche mai tosolola ezali te taleli to mardi ya suka nde tokoyoka oyo tokokenda ngo mena kopesa bate nini tokotelemela mpona misala oyo etikali na biso ndenge kaka tosalaka bakuta biso nyonso totikalaka liboso tokendaka ntango te kozala nano prese te wamema likambo oyo kokenda ngo soki ozala na mikili na erone ozala moke oyo atambosi soki ozala na brasa ozala na moke makambo wana tokenda toyebike mpasi ezali ankola mpe tozala toyokana moke RDC tozala na biso awa nsima ndenge pays wana na moke tozalaki na moyango wana tosala makasi oyo ezali ntango na biso tosilisi koye na komba tata mwana mpe tata moyango
gouvernement. En place, rapport. Musique, garde à vous. Fumalongo, fuma de boum. Bifuka bien si tu soubi kumamene mukuvala kembo yenditu. Yibudia. Data fumalo. Tukunomena wabaka fulu ya tabula nzitu.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes ici en camp à Nouvelle-Jérusalem où nous continuons la célébration de festivités du 6 avril 2021 marquant les centenaires de l'église du Bautiste. Et là, selon le programme est tracé par le patron de la 4e génération, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, c'est la remise des cadeaux. C'est le défilé de la remise des cadeaux. Nous avions assisté tour à tour au passage de la province du Haut-Katanga qui est passée avec les couvertures des luxe. Cette province est tenue de main de maître par le révérend Jisé Kachiji Djaouda. Il était accompagné des passants de la ville, des communes, des paroisses et beaucoup de fidèles venus aux festivités du 6 avril 2021. Non seulement les couvertures, il y avait aussi des poissons salés, ainsi de suite. Après la province du Haut-Katanga, c'était la province de l'Équateur, avec le poisson salé et consort. Après la province de l'Équateur, nous venions de voir aussi le passage de la direction générale du Fliki. Et maintenant, c'est le groupe Fliki Lukengo qui vient de passer avec un cadeau qui va entrer au mausolée, je crois. C'est une photo souvenir de Papa Simo Kimbangu ou de ses bourreaux. Voilà. Après, lorsqu'on la verra, on vous donnera toutes les précisions là-dessus. Et ce sont les mêmes habitants de Lukengo qui continuent à défiler avec les sachets de sucre, les paquets d'eau, les jus et beaucoup d'autres cadeaux pour les pèlerins de sa divinité Papa Simo Kimbangu. Et derrière Fliki Lukengo, nous voyons la province de... Quelle province? La province de Bandundu. La province de Bandundu qui passe là avec 2 ou 3 vaches, sans oublier les balais, les paquets d'eau, beaucoup d'autres cadeaux. Alors, c'est toujours Mandombe. Ah ok, donc je disais, ça n'était pas Fliki Lukengo, mais plutôt les centres négro-africains, les prodicats de l'écriture Mandombe qui sont passés offrir les cadeaux des tables qui ont été ramassées avec les 2 lettres, lettre 2 et lettre 5 qui constituent le socle de l'écriture négro-africaine dénommée Mandombe. Voilà, là c'est la remise des cadeaux qui continue. Je vois la province de Bandundu qui passe avec des nasses, des chèvres, des poulets, l'eau salée, des pigeons. En tout cas, c'est fantastique ici en Cap à Nouvelle-Jérusalem parce qu'on ne peut pas monter dans la ville sainte et le même réduit devant Dieu, le patron de la 4e génération. Ça, c'est le territoire de Boulungu, province de Kwilu, qui passe avec une chèvre, un peu de poisson salé. Et derrière la province de Bandundu, nous voyons les FARDC. Donc, ils ne sont pas restés. Nous voyons les militaires des forces armées congolaises qui passent en défilé devant les patrons de la 4e génération avec leur aumônier à chef, avec des pièces. Il y a le sachet de sucre, il y a le bidon d'huile, il y a le poisson salé et beaucoup d'autres cadeaux. Je ne suis pas seul ici au micro, je passe le micro à mon confrère qui va vous parler à Tilouba et à Lingala. Merci. Confrère, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette belle ambiance qui se passe ici à Cameroun? Merci beaucoup pour votre famille. Homonnerie militaire. Vous devez caler pita pinde ou bipe pita mbe. Mene ba dibi kala ba pita ni bitu bishiri silangane ba dibi kala ba pita ni nzukaji ba dibi kala ba pita ni mai ba dibi kala ba pita ni maji ba dibi kala ba pita ni bitu bishiri silangane to ni ngome dibi kala ba pita na yu bipe pita mbe mene mutu mune mu kama Nouvelle-Jérusalem mutu dibi kala bon so ba tulangane mu fikile wu wambola lukama ya tatu Simon Kimbangu centenaire ya Tatu Simon Kimbangu mubangi mumatuku asamomo angondo mwina iti mutama kumchiteme ni makumya bidino mwe bidyo tibikala mutama kumya abidini chumwe bosi bwetu tibikala batule mwabe buko abisamba tibikala butule mwabe tibikala
bikala muna direction provinciale de ville wa Kinshasa kumutu kwa mulongo kutwikala représentant provincial tatu soirée sirbense udi mwikala kumutu kwa mulongo badibikala bibe bitambe mene kulesekolwende kutwikala tatu comptable Ntumba Jean Paul nikulesekolwende kutwikala papa évangéliste ne paka tpenda badibikala papa secrétaire badibikala bapita bibe bitambe mene bidibikala bienza musangelu surtout ville wa Kinshasa udi musangishe nzambu wetu papa Simon Kimango kyangani bakumuna mushinu wakwenza mudu mumwipe wakumuna mushinu wakufila bakwenza kufila lupetulo kwibakana lo wakumuna mushinu wakushikisha mize kibwachini papa representant udi mwikale mamuzangike wikale kulu tibikale tumuna kunyi mukwabu kutikala reverend Kiamuda wakasabubu uyibende mwikala upita ni komine wende wakasabubu bipe bitambe badibikala batege nkwasa mumutu badibikala batega mayi badibikala mamula ni sukadi badibikala mamula ni inji badibikala bakwata ni spaghetti kubyanza muntu pandipanga yende mushindi okumuna mukukeba mabenesha ende tatu oloba nini pona journée ya lelo po surtout pona défilé oyo ya bakado oyo ba commune ya Kinshasa babandi koleka ndenge tomoni commune ya Kasavubu e uchi koleka na biloko ndenge na ndenge twasakidila tatuwani ya solo bandeko balandi lelo pambate toyebi ete tozali bongo na mululu ya centenaire ya mosala ya papa Simon Kimbangu ndenge esilaka bongo kobanda le 6 avril 1921 le 6 avril 2021 ekokisi bongo mibunkama nde paikani lelo mokolo mwa vendredi tozali bongo komona bifili ya bakado remise ya bakado pamba te Yerusalemi bamataka yango maboko pamba te toyebi ete batata bamama uta tata Nzambe asala mokili ya solo kobanda bakoko na biso Adam na Eve uta babebisa bakwea na mbeko ya solo mapamboli ekoma conditionné soki yo te pesi tata Nzambe eloko te ya solo moye pe tata Nzambe apambola yo eza te yango wana bandeko balandi tozali komona ete kino moi mwa lelo biso banso tozali bongo komata Yerusalemi esengeli ete tozalaka na mwa quelque chose na maboko na ntina ya kopesa na Nzambe po ete tokoka bongo kozwa lipamboli nde paikani tozali bongo komona bakomine ya ville province Kinshasa bazali bongo koleka na maimaso basili bongo kobongisa mpona kobonzela tata Molimo Santu pamba te Yerusalemi ya sika ekoyamba mabote ya mokili mobimba ekoyamba bato ya ndenge na ndenge papa Fumambanza papa de Lungana Kyangani abande koloba ete mopaya bakotalaka ye na elongi te kasi na libumu wana tomoni bandeko na biso ya Gombedima bango wana baleki na mbisi ya mai nayebi te papa soki okoloba na biso nini na mai ezali koleka na mokolo mwa lelo. En tout cas, merci beaucoup Papa Nelson. Ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, c'est fantastique. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 18, verset 3. Une colline placée au-dessus des montagnes où flotte la bannière, c'est-à-dire le drapeau 24h/24, où sonne la trompette matin et soir, c'est là que réside Dieu. Et le monde entier montera sur cette colline pour louer Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui en Kamba Nouvelle-Jérusalem, les gens sont venus de par le monde. Là c'est la République populaire d'Angola qui venait de passer avec plusieurs cadeaux, le vivre frais, le poisson salé, le poisson frais, le sac de riz, sac de farine, le bidon d'huile, beaucoup d'autres choses. En tout cas, ça fait du bien. Là, nous voyons, ce sont des paroisses de l'Europe qui passent avec les coupes, qui nous offrent à sa dignité. En passant, nous n'allons pas manquer de vous dire que la fille du président de la République du Congo,
Madame Stella avait offert à sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani une coupe et un bouquet de fleurs pour lui dire que tu es Dieu. Tu as réussi à construire un musée du type en Afrique sans obtenir un cadeau quelconque. En tout cas, c'est fantastique. En tout cas, tout se passe ici bien. Ici, c'est quelle entité qui passe. Ce sont les communes de la ville province de Kinshasa qui continuent à passer avec leurs cadeaux ici devant sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ça fait du bien, ça fait un beau vivre. Là, je vois la province du Lualaba qui passe avec leurs cadeaux. Ça fait du bien comme ça. En tout cas, c'est une bonne chose. ya solo bandeko balandi wana tomoni na nsima ya fiki lukengo tozongeli defile na biso nde wana tokomona komini ya ngaliema bango wana bazali bongo koleka na batol bangombe asikre mpe biloko ya ndenge na ndenge pamba te nzambe akoliaka esengo ntango biso topesi nzambe toyeba ete na tour na ye ye mpe akozongisela biso ya koleka pamba te mapamboli ewutaka epai ya tata nzambe ntango biso tokopesaka ye nde ntango wana ye mpe akozongiselaka biso ya koleka pamba te na mokanda mwa nzambe ndenge ekomama ete nzambe esengeli nga na yo tomekaka ye ntango tomeki nzambe nde ye na tour na ye ye mpe akozongisela biso yango wana tozala kaka na kondima na maye tozali bongo kosala nga na yo tata mama kimbangiste tuna moi toyeba ete ezali mosala ya punda te kasi tokozwela yango litomba to mpe mbano na mokolo ya suka pamba te ntango oyo tozali nde ntango oyo tosalaka mosala mwa tata nzambe ntango tozongisaka milimo na biso epai ya tata nzambe nde ntango wana tokendaka kozwa litomba to mpe lifuti na maye oyo tosalaka na se ya ntango nde yango wana tozali bongo komona esengo etondi na bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani basili bongo kobongisa biloko ya ndenge na ndenge tozali komona basikre bamai basani ya mbele mpe biloko ya ndenge na ndenge pamba te Yerusalemi esengeli nga na yo nde tokotonga yango yango wana esengeli ete ntango tomandaka na ngomba ya Yerusalemi tomandaka maboko pamba te tobongisaka oyo tokoki mpona kowelela mapamboli mpe mpona kowelela kimia na mabota mpe bafami na biso
mokana ba Bible pamba te papa Simoki Mbangu ba mbuta batunaki ye ete mbuta mutu yo ozali kokende ozali kotikela biso nini ye alobaki ete maso otala yango na mokanda mwa Nzambe epai kani tokomona bandeko na biso ya Congo Brazzaville balakisi ndakisa ya kitoko ya koleka na Bible oyo ya kokanisa liloba oyo papa Simoki Mbangu asilaka bongo koloba uta 1921.